Mbote, bato nyonso ba abonné nyonso yokani télévision. Merci énorme na ba retour na bino bozo sa la biso bo s'abonner belé bo s'abonner belé botala ba vidéo parce que banguna ba koti na terrain alors photo ki misa bango po ezala ndenge wana mbote mingi na ba nyonso balingaka biso na ba balingaka biso te bo sala ka makasi po bokomesana to kolingana na biso bo na bino ki mams baba kuku nyonso mbote na bino yango yo ya bino ya Gaillard ya monene ya grave pour s'abonner bokota ebele ikambo somo boya tobeta masolo kitoko ya propre ya soin aisha ezoka ekomaka ya solo ya pete malembe mbote nanu na Jofis Lomo na Paris topesi lisusu mbote na MDC na Milouze topesi mbote na Exotique Eska na Vitry topesi mbote na Maman Fanny Molato toyo kopesa mbote na Yemoko Adrisha motometre ndenge nini tobosa na lisusu Nick Banza na kati ya Autriche, mais ndenge ni tobeta lisolo sans kolobela ba oyo nyonso ya Angola Fernando Finda topesi mbote topesi pembeto na Fortune Ndongala Zola na Angola topesi mbote lisusu bongo na Business sans frontières d'Artikis Business sans frontières ndenge nini tosilisa émission na biso sans pour autant kopesa mbote na ba nyonso bandimi na biso pe bacha elikia ete makambo to kisuka nango ate kokende baba kuku nyonso na bengi bilo ko s'abonner pour na MK Bisalu yeyo azali musala eza ko salama. Donc on va faire des analyses très intelligentes où on va vraiment vous prouver que certaines personnes pensent réfléchir, mais la réflexion n'est pas donnée à eux quoi. La sagesse et l'intelligence a une adresse, a un nom. Donc on va avancer comme ça. Soyez là, nous sommes ensemble. C'est comme ça qu'on va faire ça. On va faire ça chaud pour leur donner. On va faire ça chaud pour leur donner, pour leur servir sur un plateau d'or. Et ils vont manger, mais le plateau, il faut remettre, il ne faut pas voler quoi. Pas voler ce plateau d'eau avec quoi on va vous servir à manger. On va vous servir des analyses et ainsi de suite. On va vous sortir ça fraîche et ça va sortir comme ça va sortir. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. Donc ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc abonnez-vous massivement. J'ai une réflexion à faire par rapport à toutes ces photos qui fait le tour de la toile. Tozo Mona, Gabi, hein? C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Gabi, Aïda, na Gabs. Comment il a okangote Baromi balé Aïda. Na comédien ya Sila Bisalu. Nde question na biso tozomi poser, to pe réflexion sur mengana ko sala. Est-ce que réellement entre Sila Bisalu et nani? Entre Sila Bisalu et Bellevue, y a-t-il vraiment un problème? Entre Sila Bisalu et Mams Sila. Mams Sila et Bellevue Kandi. Y a-t-il vraiment un problème? Nga na mwa neti problème eza na ngote. Pour la nini nazo kende goloba que problème ezate. Déjà le fait de voir ces deux là s'afficher, bon peut-être que eza pe bolingo kande ba oloba wana eza nango makambo ya mabete. Ya nango pe mabete soki pe bolingo pe eza na kati ya makambo yango pe. Tokosala ndenge nini? Soki bato mibale balingani makambo ezala ya ndenge. Soki bato mibale balingani makambo ezalaka minene. Kopekisa bango bolingo eza lokola olingo mema ngambo. Kopekisa bango bolingo eza lokola olingo mema ngambo. Soko olingi guerre pekisa bato mibale balingani deja bakei. Bapekisa baona bakete bango bali deja bakendaki basilisi kutu. Bolingo oyo bientôt mabe. Bolinga Sila bisa ya nani ya acteur to pe proche moko ya Sila na proche moko ya Bellevue. Bolingo siko ekangi bango. Ba mama na bango
Gatsby. Eh, comment garçon ça Gatsby. Gatsby, ce qui peut dans anglais, ce peut dans français, Gatsby na Aisha. Aisha aza proche makasi ya Bellevue Kandi. Tandis que Gatsby aza proche makasi ya Sila Bissalo. Leur voir ensemble balobi ke iza bolingo. Si comme biso question de se poser, comment les deux proches là, de ces deux personnes qui sur internet, tous prétendent que baza ba ennemi, to ba comme ba ennemi juré parce que ba tout. To pe ba fan, ba bemi mbilinga. Et komi ba oyo baza ba tu ya koto yo, ba biso to poni mams. Ngai na poni mams pona ko finga ba tuté. Pour une précision, na poni mams parce que je suppose qu'elle mérite sa place en premier lieu. En deuxième lieu, abundi trop pour misala moi espace wana azanango. Abundi grave pour na moi espace wana. Donc elle a passé toute sa vie à l'équipe na carrière naye et lelo bani moi ko sourire na mona te pona nini et koko ma problème. Pona nini ko créer jalousie, pona nini créer discrimination. Yango na poni ye. Et puis par rapport à charisme ainsi là, nga lingaka mobali to pe mwasi na charisme, nga na lela mobali azalaka na charisme. Mobali wa azalaka te biseka seka na bala basi nyonso. Bisolela mwanza ba obi fafi bazala ndeni so yo mto obande mbote tout ça la yazo mona kaka olingi. Nga linga yanga skuza na mwa charisme. Est-ce que charisme na Sila Bissalo wana panzanaka batute wana na linga yango makasi. Donc, on a besoin de bengo pour la moussala et sili. Tu n'as pas le droit de déborder, tu n'as pas le droit de m'appeler quand tu veux, comme tu veux. Na mastonoté. Donc on peut bien le faire sans pour autant sortir les phrases. C'est aussi la rana présence na charisme wana. Oh yo moko tale na benga e parler na éviter ce qu'on réagir ndenge nini. Moi ça la bon mobile ya solo za la ndenge wana. Faza na charisme autant muta dégager charisme autant muta tele pardon. Obangi samba pekisa me moko bangi parce que ozana ba limite otimichela wana ba principe au respectaka. D'ailleurs na uti kolanda prédication ba lobby na bolingo to na libala et le robomba libala ezala kaka bolingo te mais za ba principe. Moi si akoko fingaka mama na ngai teti nde donc va na mais moi ça za